Quand on a ça Sila na web c'est vérité. Quand on a qu'on a fini de ba mbwana ba ofinga Belvite. Voilà. Quand on a tellement ça Sila Belvite les qui ont comment film. Pour venir ba ki ba apprendre ozoye ba ka te. Voilà. Aye ba ka te. Aye ba ka te. Ba laxake ko koma aye ba ka te. Yemo au moins de mission lo bi ke ba laxake ko ba laxake ko koma. Ma ebika. Aye otis quoi comité. T'es ce qu'on a comité. Belvite. Belvite a dit comment. Est-ce que Sila comment film est CD? Comment te? Est-ce que si la comment filme ba piratango na CD a comment non de comment place na quoi ça rabat ba lobela si la kao na na ko finga si la te jamais en aucun jour mais non tel ça si on va mu qui est débat belle ça court to kotanga na mokanda ya Belvie obandi na 1 si okiti na 5 elingi koloba boy tant que si la zali ko koma ba filme malamu te ba molomolo na ye y compris Tendresse Zuma Miss Lolo Yagola bakobanda kaka kofinga Belvie na kiti mwa muke na 3 na 3 balobi boye Irano azali mutu oyo azali na carte ya telema ototanga na mukanda tata na mukanda tata wana kititi na 3 Irano azali mutu azali na carte ya telema y compris na Tendresse basalelaka ye mukanda wana po amemaka ngambu moko boye oyo ya yebi na veni makanza papa leki na yasalele mukanda ya bato ya telema po babimisa azali liboma tokiti mwa muke na 4 na 4 balobi boye famille libota bolenga soko moke te po ete Belvie azali na bino azali kokoma 4 films par mois na Belvie TV tokiti mwa muke ti na 5 basukisi ebongo na Candy Star na suka basukisi bo balobi bato oyo bazali entouré par Sila bazali bazombi na bacarnibale bakobanda kofinga Belvie tikino mukolo bakoluka bakitisa mutu ya Belvie po Belvie azali koganye Sila na scénario amen liloba ya tata nzakomba siko mukande lobi bo lobi déjà komami we komama ya botika mabe na bino kolatisa bato très bien sœur nanga Thérèse n'enteke soko yé lisusu tala okozwe eloko ya mbala suka oyebi na beni le visionnaire nga na vanda na ye banda koyamba bana batéâtre moko nde ya liboso na otanga komona te azalaki mwana nga groupe otala mwana nga groupe azokata mama mokolo boye yeka basa bamisien babako mobima su na bosi nga na tuni zela nano fe bosi fe na biso bosi autoyema nzembo kitoko na fali ngana okele répétition te bosi po nenga yemi na fali il faut to bandosale pe bete mais biso to yemi fe bosi azaka mama mama biso pembe ya kitoko mpo nani infidélité kute toloba nini kimompono oyo sere na biso Thérèse ayaki kovanda alati biso ke bango baza bien Belvie nde aza mompono imika soit Miss Lolo soit Tendresse baza basi otie bango na mbeti boye folia na pilipili ebele na matungulu basi bakoma mai bongo basi bakoma malili bongo tala moi lelo na koloba mabe ya boinvite nga boyambanga sur bémission bokomango mpo nazoya mabe siko mutu lokwa tendance akoma na Belvie mutu lokwa Tendresse Tendresse olola na mobali mobali abimi akei akoti mwasa lesibien na kitambo na bana so yé Tendresse yaka na otanga lo pena ko liste ya bana bato lelo ba vie na bango lelo na otala bango boye na Tendresse amutu akoloba na mutu tala mutu bazolale awa baolala mwana awa bazokana ba cri de joie alors c'est comparé na Belvie ndenge tala maman basimbisa etouche ya mwana boke oprédoter nzoka nde bokilo azali na semité oyebi tolata bavese naye so bongo presse niveau abomelaka mpo ye moto bebe chiko maneke de Paris
côté na ba epanso bazuli baku ya kolanda biso na Top Max officiel etuluku ya bato ba otala biso matondo mingi tokotaka na etando ike na bino tobetaka ekukete me boyambaka biso na bomesano nyonso interveko Samigra Amba l'actualité ebenga biso tosala obe analyse matondo mingi na tata Nzakumba bomba biso tolala tolamuka eyo bengolu na ye grand merci à mon boss Ige Tingi depuis États-Unis pourquoi pas aussi ton troisième c'est Yambe Bolanga la Bololé Kemi famille Bota oye Daju na sima ya bilili autrement appelé Red Chums et Anthony bon sala na masini kuna normal kaka famille Bota Shalom to salara ndenge mama benga kibiso nyonso famille bota 3 fois to sala toujours à focus film la biso tornion les outils aussi là avocat zo banda déjà lelo na 16h avocat en tout cas to consommer na lobaka fo yo kotala émission Samigra Amba kimana lo mbango nyonso kende kotala na film ya kitoko na écriture ya maman Belle-Vie kwa kimisu na Belle-Vie TV romona écriture ya la patrona mama Mama Kioma c'est la biso ba film ya kitoko et lelo nazali na ya Jerry Kobetox to meka mpe kosolola parce que ça n'est de trop to mona biso to luka kimia mais côté kuna kaka ye kaka bango kaka po mona mutaleki na te fa refléter image ya éducation dans la famille na ye. En tout cas, tout mais un peu pour solo yango na ba dire au nyonso à la personne de maman Belle-Vie au théâtre ba komi ko finga na muto il faut ba finga te ba komi ko kota ba finga soki kaka aye na ngambu ya maman Belle-Vie konti. Et un grand merci à 00243 code mboka code mondial ya Willy Moucheni merci na rara moko muto ayebi pasi ya mozangi et na bosanité Olivier Songantila na kati ya window kona na mibi pourquoi pas aussi mon avocat de sursure maître Christian Bassonsi elle sangala zana raison nanga a resembler nga kitoko a mukamate et isoko mokete et pourquoi pas aussi maître Terence Mupoi Kalombo weto image floue loso en tout cas non c'est la kaka et à la grande équipe Bimbaya famille Bota on est toujours ensemble d'ailleurs ce que vous liloba moko la ngai fungolela ngai shana ngai côté c'est la ngai ya Kobe Jerry Kobetox shalom Shalom Samigra Amba bandeko ba excusez nga moi mongo eza cassé trop des émissions donc on a moi cassir moko mais tout ça l'effort ya koloba. Voilà. Merci beaucoup de l'invitation. David que son benginga, toujours dans ma maman, c'est important. Très bien. Et surtout que nous avons coupé sa beauté, na autorité morale. Voilà. Belle-Vie Kandi, Poutine de l'écriture. Voilà. Moi na oh tata na ina maman ne lelo bazana kunda. Parce que voilà tout qui. Voilà. Image de biso ya bala. Donc Belle-Vie Kandi, Poutine de l'écriture. Et puis famille Bota. Il y a le monde entier. En tout cas, je salue l'Arabie Saoudite, Gigi Katema, famille Libota. Voilà. Et je salue Maman Esther depuis Égypte. Moi aussi, à ma bonne de famille Libota. Il y a les gars qui touché ma belle-fille. Donc, Maman Esther. Mais ma belle-fille pas à aimer. Pour ma belle niveau, il y aura un mboka na oloba. Na tena précision en Arabie Saoudite. Fan moko ya Belle-Vie azawana Gigi Katema. Na tena Égypte na moni Maman Esther. C'est autant que na Venezuela. Voilà. Parce que si la soit na fan local. Ah local. Mais oui, oh. On a eu ça si na web c'est vérité. On a fini de ba mbwana ba ofinga Belle-Vie. Voilà. On a eu ça si la Belle-Vie lekio no comme film. Pour venir ba ki ba prendre ozoye bakati. Voilà. Aye bakati. Aye bakati. Ba laksake ko koma oye bakati. Ye mo mo de émission lobi ke ba laksake ko ba laksake ko koma. Mayebi kati. Aye otis quoi comité. T'es ko na comité. Belle-Vie. Belle-Vie abandi ko koma. Est-ce que si la koma film ya CD? Comment est-ce que si la koma film ba piratango? Na CD. Akoma nonde. Comment place na quoi ça ba ba lobela si na kao? Voilà. On a finga si la jamais en aucun jour. Voilà. Mais non tel ça si on va mouiller devant Belle-Vie. Voilà. Mais on donc comment pas Major Bissadi. Très bien. Vous comprenez? À comment va filmer à l'époque. Ce que aucun lowa
entre avenir du marché na Rwakading tout na gérer comme étant soit biso congolais ateka céda liboso na avenir wa acha maison donc ba scénario ya Major Bissadidi kitoko je salue mon Major Bissadidi le apesaka Belvi chance wana Belvi akoma ba film bomona ndenge atika ba prince voilà ngai na koma scénario liboso asila soit film ya mado tchango wana tala nombre des années na ba film aussi là ko moi azala scénariste débat liboso asila alors bambolomolo nyonso bayaka kolobele wana baza ndenge mona ye babandi théâtre lobi ya kokoma donc babiso tolobaka na tv ozuma na filme moko takoma na fina ye oyo efula bato oyo esala makambo ebimisa mpe bana oyo ebimisa mpe na ye moko aa nango te zuma deja aza mwana ya masala nga toni le défendeur sikotala na famille libota toala bato bakoma filme Jerry Kobetox Prince Lwamba Mundirba tala deya natangi deja natiaka 3 tanga sikoyo pasila bato bakoma filme tanga so bao baza bakoma filme kotia yalule na makambo wana te yalule aza innocent kotia yo komo compare lelo nga atie ngai Mundirba Prince Lwamba soko bimisi yalule na bimisi Prince Lwamba très bien abimisa siko mosusu mponga mo deuxième cabine est-ce que biki nga na film na mboko na koma film bolingo bapombe esilaka te efula pomba écrit par moi Jerry Kobetox po bato balobaka yo dembelaka na ya mado natiki ya mado natie bolingo bapombe esilaka te comprendre mama na film efula tendresse efula tendresse efuli na ex na ye masa na ngai napesi mbutu Olivier Mandela ex-génération le ba efula na fa te tika bilo wana petit na ngai wana petit na nga na respectake mingi na makambo wana etalaka nango ye tomoni totala nde inia oyo biso toolobi aza inia comprendre donc nga na bimisi bolingo bapombe esilaka te otyanga na nani donc lelo Belvi abandi kokoma filme na YouTube te abandi kokoma depuis aza na expérience wana epuis Belvi akima classe te po alinga bamusicien mikolo ya bamusicien Belvi atobola na ina obike lelo bordire vena na opikola bordire makasi tangelanga musicien kala oyebi azalaki mobala Belvi atala ba kilelo po kilelo pesa goût kilelo soin kilelo propre tanga soin kilelo te ya mo se ba musicien te et là ça la bonne éducation yo mo so bando bimana ba musicien na âge nini et puis ba tata bongo et puis c'est on a le bien compté et compté c'est bon tolé donc ben dit quand on commence film na occupé bango te samiga lelo na pesa cours voilà il faut pesa cours tokotanga na mokanda ya Belvi obandi na 1 ti okiti na 5 elingi koloba boye tant que s'il azali kokoma bafilme malamu te bambolomolo na ye y compris tendresse Zuma Miss Lolo Yagola bakobanda kaka kofinga Belvi na kiti mwa muke na 3 na 3 balobi boye Irano azali mutu oyo azali na carte ya telema totanga na mukanda tata na mukanda tata wana kititi na 3 Irano azali mutu azali na carte ya telema y compris na tendresse basalelaka ye mukanda wana po amemaka ngambu moko boye oyo ya yebi na veni makanza papaleki na yasaleli ya mukanda ya bato ya telema po babimisa aza liboma tokiti mwa moke na 4 na 4 balobi boye famille libota bolenga soko moke te po ete Belvi azali na bino azali kokoma 4 filme par mois na Belvi TV tokiti mwa moke ti na 5 basukisi ebongo na kandista na suka basukisi bolobi bato oyo bazali entouré par sila bazali bazombi na bacarnibale bakobanda kofinga Belvi tikino mukolo bakoluka bakitisa mutu ya Belvi po Belvi azali koganye sila na scénario amen liloba ya tata nzakomba siko mukande lobi bo lobi déjà ekomami we ekomama ekomama bachanzaka scénario verset biblique bachanzaka ngo te soki esami kofandi bafingi yo bafingi Belvi kokamwa ngo te
tant que sila aussi chaîne na ye aussi sila chaîne à belle vie tala oyibi nzambo bazoyembe ya falibo ofinga aigle otonga aigle rendez-vous na guichet donc sila na belle vie rendez-vous na tableau de bord. OK. Nani entreprise nezokotela ye mbongo nani pe bakataka na katikati bakaboli partenariat ma belle vie bakabola te ngana sina yebiso biso to na TV5 na France 24. OK. Baka RTNC oyebi makambo RTNC esala biso so ezolakisa match mboko passe ça mboko passe ça te mboko passe ça obike bakena kopona biloko voilà suka famille bota donc babanda bango kakofi donc kolanda bango te yesu masiya kuti babwakela etina soyi kofinga oyo belivi azofinga malelo ezali succès na ye na mayele na ye mais yaya ye ka basa ba musicien babe ko mobima suna bosi nga na tuni zela nanu fe bosi fe na biso bosi autoyema nzembo kitoko na fali nga na okele répétition afe bosi po ndenga yemi na fali il faut to bandosale mpe bente mais biso toyebi fe bosi azaka mama biso apembe ya kitoko mpo na nini infidélité kute toloba nini kimompono oyo sere na biso Thérèse aya kovanda alati biso ke bango baza bien Belleville nde aza mompono imika mais sikoyo tangelanga mobali oyebi oya mukolo ya musicien oyo abima na Belleville ya botika mabe na bino kolatisa bato sere nanga Thérèse nefeke soki oye lisusu tala okozwa eloko ya mbala suka oyebi na benine visionnaire nga na vanda na ye nabandaki koyamba bana batéâtre moko nde ya liboso na moteka kumona te azali mwana nga groupe notala mwana nga groupe azokata mama mokolo boye bilamba kulowa bana babantu ani chini eyo mubwangwa ani chini nalobi na chino bakwa yoka oyebi na te lobi oyebi ke mwana ngo bakomena bakarisme mwa mikolo osimba abima na mama mokolo te daju komeka te eza mvutuma obi mwana bakomosala baki mikolo moko na bei stand na ye awa mponga stand nanga ezalaki kote ya stand ya danseuse afali etinanga na pesa embula nasala 5 mois kuna omoni makambo bango balobaka biso tona matière na bango me tookela bango mawa tema po ani bango babimisi lisolaki pese oyo ya mode asambwe lelo mais place kuna alobaki ya mode bakomofinga ye akata lai ya mode abiso babima na mama Belleville batuta ye na prince atambolaka na mituka babi atika kowangana yango la bialoba bosolo miss lola bialoba bosolo tendance bialoba bosolo basi ya bensense oyo mama siana biso eloko moko soit miss lolo soit tendresse baza basi otie bango na mbeti boye folia na pilipili ebele na matungulu basi bakoma mai bongo basi bakoma malili bongo okotala moi lelo na koloba mabe boinvite nga boyambanga solo bemiso te tanda aza moto akoloba na motu tala motu bazolale awa baolala mwana awa bazokana bacri de joie awa se compare na Belleville ndenge tala mama basimbisa etushe ya mwana boke oprédote nzoka nde bokilo aza nde na semi te oyebi tolata bavese naye so bongo presse niveau abomela moko ye moto bebe chiko maneke de parisbika mwana biso asente toke kotika poto epuis biso baluba topesaka mbongo ya libala te so mwasi aza likolo babukaka nao mibeko même papa dibinga personnable place azalaki asepeli te biso baluba soki mwasi aza asente toane mona bata balu tobalaka te fo mwasi akita siko bakosi yo bazobi yo mama esense nasuka namona bino nasalaki bongo mpo kaka nazala pembe na mobali nanga yola na mobali awa mwana na mobali awa kotoba ai mwana azoyoka mobali mpa oyo bokomango plus 18 ya émission bokomango mpo nazoya mabe siko mutu lokwa tendance akoma na bebi mutu lokwa tendresse tendance aolala na mobali awa mobali abimi akei akoti mwasa lesibien na kitambo nabane so oye tendance yaka na otangelo mpe nako liste ya bana bato lelo bavi na bango lelo na otala bango boye na théâtre vie ebemba bana bato ale lelo bozwa première cabine ya balesibienne botya Belleville ok bino moko bosala yango boza na expérience bato ya misapi makasi
nga nazoza na tendance azobondela mwa mobali apesa butu moko naza na mobali nakita monga mna oyebisa oti naboyi otanga garçon na biso ape na mwasi na ye donc naboyi kotanga kombo garçon na yebisanga bi yakobe naboyi oyo eza botutu ti momona mwana tv bayakoloba wabi mona kwa bato te bato basenga ba mibali butu s'il te plaît tonton est-ce que tu peux me donner butu moko kaka likolo nango asomeli masanga otrikele déjà likolo nango afuti hotel ye moko basa soni so bato bongo nde nakoya kozwa nzoto na ngo ndenge namonaka déjà basi basaka na nzoto nanga batikaka bakenda naye kopesa so batendresse nga basi basaka na nzoto nanga makasi batika bakenda mais baniveau batendresse te na bamisi loloto balekiselanga ntango basi balekiselanga ntango makasi surtout ya théâtre balekiselanga ntango basakana na nzoto nanga niveau oyebi nzoto nanga mobala nzoto moke boye mama moko aza na mbongo azoluka siko mobala boye nzoto nanga nde ya mbongo bino momona oneba nzoto na bino baa basi eza cher ya biso mpe eza cher ni omona oki mwasi abimisi mbongo abali mobali mpo wani mpona aya etolo mwa bien basakana na nzoto nanga donc cela veut dire moto lokola yagola yagola ofingi belving me nga na ofinga tata na ona mama no basubaki na mbetu babotaki yo te jour obima na maternité nalakeli tata na ona mama no mabe mwana aza na bonne éducation ko ofinga motu bainsanité na tv te donc carrément yagola na otouche toza innocent tata na ona mama no baza basoba yango tata mama bokola mwana toza bongo te lakisa eloko basalaka boye te eloko basala te bayagola tata nde na mama ne je crois ke bamimeli masanga minene bayebi kaka komata na mbetu kosala kobota mwana éducation pourri yagola vanda aza innocent tata yagola komone nani mama yagola komone nani parce que mwana lelo aza image ya moboti na ye soki omoni yagola osala boseke tata na ye na mama ne bakizengi bazobazoba moi presque atouché ya touché belving songo na otouché papa yagola kufa comment ena zana luka na banda wa photo ni na komatisa tata no mama no miniati famille nao bakobenga no bakoradio nde bakadia kelenga na tanga komote na kuyi nataka kombo ne papa basaka tola silika ba saka tola tia sutola te silika po mbutu mutu kota entre na mwane so mwana yo biboy yagola tata na ona mama na yo so bana boboy bipembe na bango bipembe na mama kufa suba bakufa suba kunga bango su makasi bango ko baliki poto to kena poto voilà na bien mutakala ya belvia so finga na mutakala na ye nini za crédible tala mo moso mutakala transparent yo zeme atekeza yagola zeme atekeza transparent le sosu do mona na nango yo bi combien de personnes mona yagola mutakala so la tibila exemple teka mona ke mutakala exemple Jimmy mona ke mutakala ba mona ke mutakala moi si lukaka okomi na place bonenga okomi ya na mona ye bianca na mona ye bage bakola ya ko be mikolo azobima na ye bianca ata ko mekisa pa mekisa ngati ala bazo kolenga kaka yakobe lelo ala kanda makasi mais tozola pembe ngo bango baloba yango pembe penza mais bato ko ba tendresse ba yagola place soki ba mibali baza 1000 tochaka mibale ka bamona bona bilamba voilà so basa bango bayaka na ba TV yo yagola ofinga belfina nini ozo sana na flamingo yagola to découvrir mama bino sera ba wendo mama opena sera ba sakine mama poussa mbias bala balia matembele bar na bar ana bokola obiente na tata na yagola kofinga ben sanité bongo ngai na kofinga sanité te ngaka tata mama na papa mama yagola bakoti ya baza na Afrique ici je sais pas na habité tala mwana mwaso yagola aboma mutu na Afrique ici tia kimaya tena tuni aboma mutu wana habité ya kofinga la belle-fille ni ya ebisila habité et d'ailleurs nanu yagola oyebisila habité yagola ebisila te amona ta tendresse na ina ne mona na sila comédie bayebi na ku place azala ate oyebi poani poani baba kuku boya bozwa kiti bovanda bon très bien na olongolisa bato misala
Lelo. Eh, makambo yo. Nache mabolongo na se, nache mokili témoin. Nache batu nyoso témoin. Baba kuku boya bozwa kiti bovanda. Soki tendresse aza vrai ya sila. Miss Lola aza vrai ya sila. Nzambe na lola témoin. Bafinga ni makokala. C'est que ma matière est ça. Baba kuku boya sa tendresse à la vidéo afinga ni makokala. Ako finge te. Miss Lola afinga. Ni bo ni makokala afinga sila. Afinga tina tayi mabe. Mais tendance à savoir tata mwasi ya famille siko boko kofinga te pona nini bo finga te tendance ofinga te tendance ofinga ni makokala te ofinga ni ani ni vazo finga sila ani mutu ayebisi biso ke mobali osila kangine photo aza mobala bato abota bana misatu likolo nango entreprise o bazolo bana eza ya ye te il y a des représentants. L'icône en haut. Pas mindele va présenter. On dit que bah basi bisou batila sonné. Ou pas mindele va lire ba mapa na mwamba. On va présenter bisou. Bona lobby ya géri. Ba sera restaurant ya belle. Fi boye ndeni ya kyolinga mobile ya sala na restaurant. Dans la niveau. Ben qui te quoi engagé. Et puis l'icône en haut moi na réussi. Baba ma bé ba réussi éviter nga. Na saka bien na géri kalanga ba réussi. Ba réussi. Osana est fidèle à qui mobali na yo. Éviter na so moninga ko benga ngali sute. Yakobe na mamani na tatani. Na ndegoni. Osana est fidèle na ki mwana mobali. Osana no obuka nanu mibeko. Marie Bongola. Ba réseau so ko lobake. Bijou la reine. Tension ça va au moni si la zobala. To sola no biobi ke batu subali. Oyi batu za papa si la balingo police si la makasi. Ya solo Yebisa ngai bijou la reine si la en terme ya âge na ngamko. Si la. Ata wanga nyango rendez-vous na miroir. Na miroir. Siko yebisa ngai bijou la reine kutu. Rêve ya mwana mwasi nyose zaka. Mobala balo mariage to mona babala bijou. Mariage à Kafu. Mariage à Kafu. Ekufa. Ezala esatel basaini. Babala. Babenge nani divorcé. Siko si na babenga d'ailleurs divorcé. Na âge na commence après d'autres. L'école c'est yini bato ba kena kolala. Ba kena kolala. Ça pendant na âge nini 55. Et puis ya gabi a émité biso. Abi mutu na biso za muta matala na makasi. Abu da base. Eloko wana eza base. Ah bibongo ya gabi bibongo. Na cha loboko so mariage na sala. Esa mate. Azali mobala bato jongo bateka na resto. Oh mama bezela ko engagé na restaurant. Mais ce que yaba na mituna. Maman na bino autorité morale aussi ça mibali. Combien? Pour dernièrement na moni bakati chomo ko boye. Na bien nzoka nde ezaka baguna bango nyonso ya balinga bana bana mike. Bakati mutu ba publier notre papou. Siko donc azweli papou mandaliso ya mundele. Claude Leroy. Tala binta agwa te Claude Leroy ko bien. Claude Leroy bien. Claude Leroy la mbongo na yeye. Wana ni bakro. Wana za ba mindelo ba liaka ba mapa na mwamba. Ali nga simia on micro. Angelanti. Yakobe. Donc cela veut dire Yagola tendresse bazuma wana baza famille pour ta révolter. Très bien, famille Bota révolté et dossier oyo bani balatisa ngo ya modèle wala meme. Te, moni ya modèle. Soki ya modèle te mena yeba na te na vie. Très bien. En tout cas quand tu touches à ya modèle, en tout cas oko betanga peno kangisinga. Voilà. Na ba ya modèle na ezala. Eza Yagola. Na ba miselo ba aya ondima ke abimaka na kipese mayonnaise ndala ala la chambre moko na Teresa boya ka grillonté. Malembe. Soki ya modèle bimana Belvi. C'est que bon féliciter ya modèle za ba kwa basi ya bien. Il fallait que tu bangonde ba ya ba ke biso to bimana ya modèle po ya modèle za nani na théâtre. Ya modèle so to tient na théâtre, to boit que dans le film nigérien. Alors quoi John papa onan. Papa na abela kena fait Goliath. On se comprend. Sikoyo bino bana basi bozo kotangela bana bandinga bino baba basi mibali. Mais bino pe boza incapable ya kotanga mibali na bino. Tala bana basi on lelo bazo vivre na bana na bango na banda. Mawa. Ça fait mibali bona bango na baza bana miki. Na ka dernièrement ami sur côté mibali na grand koko. Aka bi ko pas capitaine moko boye atanga fonction likola na bomba.
likola kobombana Ami kota libala. yagola ndenge aza wana depuis teka boya ye alakisa biso mobala malonga yebisa yagola alakisa biso mobali na Ambate. baza bana basi bazovivre na mampu ya makasi omoni ndenge akobokangama na mwana na journaliste wana aza lokolo molai evanda na lipapa te moni bakobokangama na ye soif na ye nyonso mosisa mpa mwana epuis nayebi mwana na bien mwana so ameliki melamela peti wana baba aza ex atendresse. mais oui mwana wana asala zuwa vie nani tendresse akolinga ye wana te alinga tianga contradiction na peti nanga fa ngato ndenge okomprendre nzoka nde mwana oyo asalela fa zuwa ye bande kolinga nzombo epuis na mitunaka na famille dibinga obi famille na bango tala nga mpo nanga na kontra mwana liboso debora te ye ezokonte te na famille papa na bango vivant azoyebisa ngai yaya cadrin nde kinobi epuis abenga nga leki aza mwa 1979 nga 78 abenga nga yaya na nde onga aza age mwana shege na bango cousin na ye so abengela nga yaya ndeni mwana 1979 na mwana 1978 obenga nga yaya na ndeni leki kutala ninga na nsima aza mpe age mwana abenga nga yaya te to bamasa si otingama yakobe ya na nga nga yano na tata nini na mama nini na tata nini na mama nini te obiyaka moko ya ingratitude ya mabe tendresse auta po noa couleur ezoyebana te couleur eyebana te nga naosa filme na ngai ya mado namoni na makanza na masane moboye napesi mbota aza soldat nakuti ye na ye vie na ye na ye kuna mobali na nga vie wala siko après kozala pasami mokili opasami mokili oyebi bahistoire eleka amema bana basi na ndako banganga bakatie ayebisi bakatie bapesi bana basi na condition fo tolalaka bino 5 fois par jour eso bana basi nde balalama na niveau moko bana basi ya bato nde bayaka kobenga na ye na shoki mokili pasami mokili sai mokili ya témoin sai mokili atikala osepela na tendance te donc cela veut dire ngai auti point noir nasalisi ye couleur ezonga malgré ça nango cancer nga nasalisi tendresse lelo soki bato bayebi tendresse dibinga kombo na ye dodi tendresse utapesaka septième baga ntango sami mokili na septième baga basangisi groupe pourtant septième baga na sami mokili basangisi groupe nga aza toujours directeur artistique so comprendre donc omona nde tendresse aya aye nanu ake nanu mpo noir couleur ezoyebana te aye nga na tie ye na bafilme na makambo mais lelo tendance afinga mama na nga mona yango nafingi belfi tendance afinga mama na nga bongo donc bato nyonso bootala nga tendance alobaka ke ngai kobe tosaka bashe ebembe na o tendresse ebembe na okufa corps no emonana te tendance afingi mama na nga obityala mwana ayembani wewa mupendela mama njingu mushabilamba njishala bulumu omoni tendresse mukonga na ete okutana afinga mama na nga face na nga lokola monaki ke lokola aza moto amelaka bangi amelaka babiloko ya likolo amoni bato bayebisinga mpe na bino mpe na kondana bino bato bobenganga bokaptire yango aki atelecharge mission akati parti wana lomoli yango leki na nga vadene na biso abengaki mama biso asimba micro te afingi mama ya biso rendez-vous na parquet leki na nga nayebi likambo te tala video yango oyo omoni mobali nolinga na parquet akala mwana abete te aza eloko te ekonte te na parquet akala mwana azolalo nde ya ofele moni likambo ndene so ekweleli akosamba te epuis imbécile ya sumu oyo géral lekaka te na parquet akala nga lekaka na parquet akala d'abord nana na masa nanga asalaka kuna masa nanga asalaka kuna maga akomi na gombe eske nga nakima baparquet ngai depuis na bandi internet depuis matika songo ti lelo bainterpela nga te nga na bana kosoba lokola bango te bakangakanga bango bakache judiciaire ebeba babatente baza bato moko baza crédible te donc ya mode oyo bino booloba nde ya mode no totie no ya mode ata ya kala na ya lelo sila otika okoma bafilme lokwa ya mode ata lelo so babina ya mode soit scénario sila soit scénario sila koyeba mutu na makolo place akobandela te so tobi tozonga na bafilme akala natika filme moko ya mode akoma tekno malewaka
locataire malewa na ya modem ta koma c'est là ba notangelo ngana tangelo ata 5 kaka techno malewa locataire Kofi Central à Saïsa qui ne retarde pas comment scénario modéro totokani ba filme kanga so modéro oyo bozoya ko ridiculiser pour botombo la sila oyo ayebo comme film était modéro kuto aboti bana gesho ingangi Chéri Kobetox tuke lo moto Doudou soupe maga sambrier n'est pas sambrier so Doudou bima na TV ba toucher un modèle voilà Doudou Yadi Awakana bima ba toucher papa abiso voilà ntalongona na braza comme ça na Kisasa nta comme ça artiste star so yo mwana lokola ya gola ozali tanga mai na océan mwana mwasi mo boye nzoto koma malili mobala kozana po mobali foza no ayoka bien foza na kwiti mais makambo nyonso eleka babi bapekisaki bino boloba makambo nyonso mais botika basa message nanu ya maman Belleville lelo ekomi critiquer bakomi kotia ngo na bémission shalom 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 te muta critiquer eza ya Gabi mais nga azaka na elo mona oyebisa ya Gabi na ndenga mabete nene bota ishite sali Belleville atikala kozela loso na Thompson na mafuta apa ya Gabi te mais ya Gabi azela abona tande sali loboko esengaka ezala toujours na se oyo epesaka ezala toujours likolo moyoka zwi likambo maman Belleville ke ya Gabi moto te ya Gabi so bato baloba ne te nga na kotela ya Gabi na babitumba ebele ya Gabi basortie médiatique na yo mpona Belleville c'est pas bien ya Gabi alobaka Belleville aza ndeko na yo Belleville aza ndeko mais pourquoi asala kaka avantage ezala epasila désavantage ya Belleville bato nyonso babima na TV baa bato ya intérêt très bien Yakobo tutie oyebi pwani bato lelo bamona il faut na tombola sila po aza na mokanda buku ya bomo ya kingakati mpona bango bakazala lokola bakobenga lisu bato na kingakati sila moto akotya biso même ntango Belleville azalaki na c'est archi faux Belleville akotya bato te mama ye moko nde moto ase décide après bani mama so akute na abengo na samigra amba ayebi internet sikoyo bato lokola bapapa ngwasa taka moto ajwa théâtre papa ngwasa role so oluki ope na YouTube eza te me babilo bokima ebokutanene na bandalo obatama tata mwasa oikambo nga na vanda esika samiga tika oseka nga na vanda esika moko so okote esprit te okote esprit voilà mpo nini tala ngai na vanda esprit moko so okote na vanda esika moko so okote esprit te okote obi bwani nalingaka bale mingi pere na biso na mena soso babeto basalela bato bio nakenda kobeta bale na kima ndako nalala na terrain municipal moi terrain municipal wana nalala wana jour moko me nayoka pasi ya kifazere ya 30 jours moko nga nasali 5 ans na beach ngombi elongi otala bana beach nyonso bayebi yango nga asimba bato nakoti so tokende na memi okoaza sikotala beach komona vai na beach est-ce que yuma koza tuna batati mboko na beach bana beach lelo tuna arindongala ya nzambe tuna bango bayebisa elongi bayebi yango siko motu lokola aleti papa ngwasana na obete na obeba te asali inapt aza inapt moto adefa akoma bongo yo otalaka bien te mwa mobala abwaka base makasi bongo bino otala ta ndenge na fandi omwende makona nge fandi yeba skobo et puis remarquez tonga na oloba na sa geste ba mi yeso sa ndeni timbela déjà misapi apeso be indice misapi eba noko ya ko makoma bon poignet mtaza fondateur ya groupe évangéliste sia mutu ba penga na elikolo mutu ayana e aventurier dans ton zone sport ya chérie tosilisa la biso opesa verset so ya suka tokotanga na mokanda ya Belleville ya deuxième volet tobandi na 8 tina 9 kaka tosukisa wana soki omoni ya Gabi abimi azo tire Belleville alingi kombo na ye ezala na liste oyo sila kotya mpona bato ya kingakati
tous les comédiens ozali komona bazali kobima bakozobenga bango na kikongo bamakudiangana bamakujo bible komi bongo bamakujo bible komi soki omoni bacomédien bazobima bazoloba mpo na sila bongo bazali bamakudiangana mpe bazali bamakujos obike bible komi na traduction mo mabe alors bokamo yango soki moke te bakobanda kaka kobima kofilma solo ete bakobima banda kofilma kaka belvi bongo mpo batya bango na liste ya kingakati bazwa mwa loso mwa mafuta na mwa musuni wana ngombe moko 4 personnes ekoma nango mpe ndako te bateka yango mpe kaka wana bateka bango direction obi babibala te so bazwi kaka mbongo na kingakati image ya bouteille ya masanga mo bete boya na kala ngando mo mokolo mo boye tai ndenge mo bete koto ngba esila nango kala même jour esila lobi bakomolela ona ampiaka donc tata mwaza komai na kompa Turquie yaya mwana kwata samika oluka bilamba eza na magase mo bwesaka wana osilisi oh si azwa mboka ebele pa boya théâtre abila théâtre bakopesa ba $30 te sia alata chemise na te tosola na bien bazwi papa ngwasi baleme bazwi papa ngwasa na kilelo bazwi nga etanke acteur nana aza plus beaucoup na visibilité voilà yo sikoyo toke na théâtre bazwi papa ngwasa batie gesho batie Pierrot comparaison ana rolte aza na rolte ye fama ya nanga batisa nda chake na bafilme papa ngwasa ye kaka ifo batisa chake na filme sans batisa otie na filme te jino nazo rôle pas belle vite omona ke mutaso incarner rôle ye topesa ya tourner te ye topesa film escroka belle vie ye ninga zana makala moto na mutuna ye ayaka na 2 épisodes ndoki caméra ndezi kaka andoki caméra ndezi maele suki akokokoma scénario te yepe boya ye bokoma scénario alors bon c'est méfier na modéro moi j'appelle bana nyonso ya modéro bana nyonso ya modéro l'air est grave yagola il faut tolakise ke ya modé abimisi bana ebele source de provenance yagola toyebi te tofandaka boye porte efongwami yagola akomi mwasi ateka toyeba te abimela wapi amvuta mwana biso na soif na sakina afingela teka nini tata ateka na mama ateka bazala kwa tata na ye na mama neta mpo ani bokoma lelo mpona ofinga motu fo kozongisa bafoto akala na souffrance amonaka eza vie yesu masi ya mwana na nzambe abotamana na ndako ya bameme me tata na ye bozwili naza nango soki teka papa na ye abeta babrike eza problème te lelo aza véritable ya famille epe ezofinga mobali oyo ayebi mutakala na yo makasi mpona babika mutakala lelo na retrouve te kanda nabaki mpe koretrouve kata oyokai ndete na ntango nalobaki nokende saka bambote misesili nao nalingi naloba boye yagola soko otambola otali nsima asa bongo soko ovandi na matonge na veni nini yango na hotel wana motalaka gauche talaka droite po bientôt en exclusivité mondiale bokomona ser na biso ndenge place tokende kovisite ndenge asalaka na hotel tofilme ye tolazaba ndenge asalaka mosala aza gérante awe bongo réception na libanda réception hotel ezaka libanda tokofilme tosala télé réalité ndenge nini azosala mosala na ye donc quant à moi famille liboto il faut vous comprendre tant que sila azotalama te na bathéâtre kebelvi bato na ye bambwa na ye ndenge ya ana finga biso bambwa oke bango nde bavrai bachien berger bambwa mpena bapolama te oyi wana natie kutu chien berger te babulede kute boni bambwa landa mbwa aza mbwa liboma mbwa azangila kokolala bango nde bango mbwa so azwi rashi nde akoma nde bango donc biso film ya belvi avocat belvi azokoma bino mo bolandi sila na émission ya nani ya Aisha Koko alobi ni bayekolisi nga est-ce que akomi te mais eloko na regrete obi bato ebele baa bato badouble discours sila aza incapable ya kobima lisusu kobandelake belvi moto apesanga ide nasala chaîne akomi oyo bato théâtre ebele bayebisaka ngai nasala chaîne
double discours mais wana babi on dirait émission kala ezala lelo etali biso te problème ezali kobana na sila kokita ntina bambolombolo na suka belfi asala bolamu mpona bango soko boyi bamanga libanga na tv na ndima soko boyi zwaka ntina mai sopela tv to téléphone. Merci Yacobe, en tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Chers internautes, bisoto konsomaka marabout, oh ezali na ba valeur. Sokoza anti-valeur, on viendra pas à la télé pour te défendre. Si on vient à la télé pour défendre notre patrimoine, que maman belle vie parce que ça n'a pas valeur. Mais j'ai nazo fait ça rendez-vous Yagola. Yagola, papa na maman maman ta miniature. On m'a dit bango. Alors tout na bango ndeni boko bota mwana est censé boye. Bozwa kita rotangi c'était bozanga ki mbongo. Ou bien bino mo pe bozaki mayele te. Donc papa na yena maman ni maman ta miniature. Mais il y a ça boye pour maman belle vie kangisa ya zo gaz ke maman belle kangisa ye. Nana okangisa ye. Pour finga penza tangi penza bino ko botanga rasila sile za komba sen. Ye pa tangi Belinda Kandi. Yango monisi ko ngana lobi. Yagola te. Tata ya maman na Yagola. Ba mayele te ba ko bote boka buinde. Ba suba na mbeto ba bota te. Voilà. Merci Yacobe, pesa bambote non. Bambote zaka ba famille bote nyoso bolinga nga maman mabicho na Monaco. Bandeko tout bolinganga en tout cas bo comprendre nga soki pe na pikoli bordi soki pe na tuti na kosenga bolimbisité na menaki ni ya kene ni bombe les propos tenus ça n'engage que moi j'assume mes propos na fingi sila awate na fingi mutu awate mais na talisi ke bateau besoin tout autour asila bino ne bosa ke ba film asila etala mati très bien po banotala kasi banotala sila te banotala ne mafinga na bino parce que chaîne ezovanda kuna iolela est-ce que vous comprenez T'es pas ça, n'est bon pas comment on était. Il y a pas le bac, il y a une miniature. Merci beaucoup, Jerry Kobetox. En tout cas, Papa Koulou puis la famille Bota, na moni lelo vraiment, Zaki, donc, sont des turbulences. En tout cas, ça n'est de trop. Biso soki maman zo bo mamoto bino bo pelisa donc bo lingara moto ngo et puis na ko tout maman bloqué. Comment ne pas conseiller maman qui belga bloquanga. Tout bloqué nga. Bo ino kimi. Tout bloqué nga za chroniqueur. Na ça la posa mutema nanga. Na ko taper ba nombre de vies nanga. Alors na za libre ndenge papa chéra lobi. Bon respecter ma opinion ya batu. Très bien. Na opinion nanga ezali belga le kisila. Ata bo changa na cercle bo chama bele. Belga le kisila. Belga le kisila. Belga le kisila. Na ke na okufa na lo baka bongo. Merci beaucoup d'Adjoa Zaki Simaya Bilili kuna la Massini kuna tozana Anthony Salama Mofasa ba Sala Musala tonton Yamse Yambe merci beaucoup merci à notre boss Igeting de prix États-Unis papa Migra Bianca Zanga Teka Maestro Superfume mon ba maman Gonse Dikambala on est toujours là to sala kaka Musala famille Bota oye 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 famille Bota famille Bota famille Bota. Shalom, shalom, shalom. En tout cas, ce qui est sur zone te tomonana, mbala ya sima ezaki nga ya bino Samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise. To sala ka musala. To sala rara musala, to soutenir maman Belvi na ba prière et to consommer toujours ba film na biso toza sikona avocat et ranza mende mutako takalika. Nyoso boko finga, nyoso boko loba. To linge ka bongo. Merci.